Makambo na ozwa. Keko tsada na ozwa. Alinga masala kama alinga masala kama alinga masala kama alinga masala kama alinga masala Yale, même appareil à ma cité fait. Voilà les grands journalistes, Asabou Sanaye, ma bonne souci, Asabou Sanaye. Soukani Awa, maman, Soukani Awa, maman, sur la carte de la guerre des pauvres. Oh, Lukaka, Makamwe. Qui va tout le monde, ça sera tout le monde. Anak c'est quoi les ngomba? L'époque où est samedi to ah maman, on a dit qu'on va le matin. C'est bon la carte na go. Maman Lila, bota la côté.
Malembe la dépôt. Bana Kikoka oye! Ale toke ndaka na dépôt. Mafuta na dépôt. Mafuta na dépôt. Mafuta na dépôt. Nauti na ba fleuve, nauti na mboka ya Sekebanza na ba fleuve. Ingeta. Bon, nyonso oyo eza na division unique ya ba fleuve. Mais ngai nauti na Sekebanza. En tout cas, na ndenge tosali ba bidon eza ebele. Donc nombre vraiment eza bana te eza ebele. En tout cas, toye ko sambusa pondu. Toyena ba mituka ebele pamba te ba fleuve eza division unique. Na ba division unique wana ba secteur ezali ba groupement ezali pe ba territoire ezali. Liloba nini okoyebisa na bandeko bazo yate bazo tia makambo kate. En tout cas na likambo ya tata Molimo Monsanto tika na yo kotia kali. Ba oyo bazana ko rêver ba ya ba joindre biso pour to sala musala. Oyo nyonso oyo tozokolesa nkamba. Ngai kombo na ngai ezali référent di Wate Sabalosa Tseska. Nazali président ya CETIC ya division unique ya ba fleuve. Topesi ba cadeau ebele, topesi makemba, topesi bambala, topesi ba kombo, topesi bulukutu, topesi ba taba ainsi de suite. Ba fufu pe eleki. Nasi bino moko bomoni. Nguba pe eleki. Biloko nyonso tosala kuna pe tolekisi yango. Naba mortier d'ailleurs mabaya pe ezali na lekite na no monité mabaya pe ezali kuna mabuka pe oba tutela ka pondu bambila pe ezali nyonso ezana no wana tozo lekana je crois na 4e tour punango maloba na ngai ezali to continuer ka ko tosa makambo mokonzi ya bule po azoyebisa biso parce que biso to kitake na mokili po to accompagner ye de photo continuer ka na elan wana po nzambe so ka sepeli biso zo mapamboli pondu nde esambwe toyoko sambusa nde pondu susu ya mbala oyo asambwe susu toye na 302 bidon donc pondu nde esambwe eloko balobaka soki kombo boliaka na nkamba en tout cas pondu oyo ezangi mafuta eza su te mikolo. Merci beaucoup nasepeli. Internet. Naza moi j'étais commune Kimbantseke. Kombo la ngai mama tsona Jansimi. Kombo la ngai mama tsona Jansimi, naza moi j'étais Kimbantseke mission. Donc banda boyaki bino bolekisi cadeau kaka lelo. Bon, le but est de leka mais espace est pesa magité na ndenge et c'est qui mobulu. Banjon lelo. Lelo au 4e tour. Oh, de 3e tour. Obandi lelo sikopo bosukisa mukolo. Bon, malbanzambi bato sango, il faut to susara lelo. Soki lelo silite papa bibo kata to kati to sisi lobi. Siko esengona ezani ko mona que j'étais qui cette fois-ci boya encore le sou. Na éviter na marqueur to na biki rouge gestion on vraiment ezani. Bon, tour onde to na biki rouge. Tour to na biki rouge pona ko corriger makambu nyonso leki ane mobimba. Biso onde to na biki rouge pona ko corriger. Donc biso to zaka 10 sur 10. Nde papa le bito zaka bana liboso to zaka ba yaya to zaka ba le premier.
Oh, j'étais qui Kamba. M'appellerait. Donc, moi, oh, 5e tour. C'est là, maman. Mais quand la bateau va aller dans le biloko na Kamba, mais comment bino bana j'étais qui Kamba pe boko pesa sous ma cadeau. Maman yaka. Eh, ils sont des autres seuls comme Pamboli. Tous seuls comme Pamboli, nous c'est les miens. C'était le gros venu dans Kamba au Salagate. Il faut ça là, comme Pamboli va nous gango comme Luka. On est dans le fond Alexandela. Toye na ko. Ote papa. Et l'amba ya épouse. Donc oza babala yo na mwana j'étais qui ingeta wana kuti ya Coca-Cola te ya si bango mutu balongolaka charge na baboti na ngai na sepeli bamibali na nga na sepeli toye totondisi nkamba papa sepeli na biso papa sepeli makasi asepeli makasi biso pe mbasi na bino na mibali na bino tokotika bino te tosi tolapa ndai ata na pasi te ata na esengo te tokotika bino te toza na bino kibati nakalisi bana nkamba Jerusalem oyo biso bana kakimpaku totelemi papa lobi tolona tobokola nakalisi bozomona tous les korisa kimpaku totamboli pozala soso ozala butire mpona kolakisaka kimpaku tokozonga nsima te jete kimbula oyo botala biso na sori te pardon botala biso na tendresse ese vraiment mwana aloba te eseko eleki. En tout cas, c'est on biso na 2025 oyo eza vraiment impeccable. Ba matin, baboti na biso bayaka bango moko na fête. Bana bazala internet babota te. Membula oyo ya 2025 to décider bana nyonso to pesa baboti na biso maboko. Yango oyo eza bandeli. Année prochaine, to multiplier sur ba effort pour ba sentir que bazana bana. Mais oui, ma bébé, basali. Merci beaucoup. Ngote mfumu nga dirigeant neto na uti territoire pa Muzulu nga mwana bikoko na province Kwilu territoire pa Muzulu. Bandeko na biso o bazotala biso nazali boso ya kamera bazofilme biso vraiment bozonga simba te ato osala musala papa nkambe tonga makala obokanisa na mboka ke bazolia mbongo na bino bandeko lokuta nga mona moni na miso vraiment mbala simba mutu azonga simba te 2026 tosala misala ngande dirigeant neto oboyebi na territoire pa Muzulu mwana bikoko eyokani mbote mama journaliste mbote papa nazala mwana ya AEGTK donc naza AEGTK papa na mama baza na GTK yango wana ane oyo tozalaki mobiliser biso AEGTK kamba tobeta ba AEGTK ya mokili mobimba po biso nde source voilà oyo bomona deuxième tour tokoleka 6 fois tobuka video oyo deuxième tour toleka 6 fois o AEGTK kamba donc bozalaka branché bolanda biso mama sala peki journaliste biso bana kamba Merci beaucoup. Ngai komo na ngai Papa Blaise Bitote. Nazali président sectionnaire ya GTK Bongolo. Oyo lobby to défilé qui 3 tours dans les lots au bandeli donc au premier tour pour na les lots aux ongli susu bilo muso ezawana tozo continuer peut-être les lots sur cause à la 3 tours par rapport il y a année passée aux Ezagi 2024 na 2025 to monique to mati par rapport il y a
ya année passée. Parce que surtout sali évaluation, il y a coût ya biloko autopesa qui année passée, na coût ya biloko autopesa année oyo automati. Donc tout ça le quoi to doublé hein, to doublé par rapport à année passée. Donc voilà. Lilo Baizali bana bongolo, comme pesa toujours na misala. Oya papa Simon Kimbangu Kiangani pour que tous ma pamboli. Et en général, bana jeteki na kamwe bana jeteki basali sa ba jeté. Ndoko ande bande ko mususu za ina ngo ba je ba zuyango ya solo tala ne makambo basali. Donc to ebike na ba 2026 nzamba ko pambola biso to roya lisusu donc ya ko loba ku tuté. Merci beaucoup. Côté papa Nzuzi, papa journaliste. OK. Comme mon papa Germain Mampouya Foukiao. Je suis ce qu'on appelle capitaine national, donc président national, il y a GTK, Ville Sainte. Bon, tous ont nommé depuis bientôt 2 mois. Bon, Ndenge Batoumi Balubaka, quand il y a un comité qui était en place à Longwe, et que monsieur Ekoti, surtout qu'à la veille, Batoumi va bien, Bakosé le côté, Bakokokate, or, Babosé Likamanzambe, tant que tu es salaka, mais mutu à salaka. Donc, le col Nzamba qui a confiance, monsieur a confiance na ye, papa Songanzila, Fumambanza, à coacher Biso, Biso Msali Soko Tosa, Totosaki, recommandation, il y a un bon résultat, on a un bon Liloba na Kamba, na remercier bango mingi. Papa Lobito Sala a confiance. Bishop entre nous, tous s'inspirer confiance. Tous ala na bomoko, tous tambole longo, tous ala oyo se pesa tata Nzambe, kole somoli mo centre, pour biso to ma pamboli. Na féliciter ba na Kamba. Na ndenge bazali ko respecter ba recommandation pe biso to ko pesa bango. Batosi yango tolali na zamba po biso awa ezande mabele po tata Nzamba lobi mbongo eutaka na mabele to se exécutaki to sali elongo na bana yango bomoni résultat o bomoni to féliciter les 4 camps plus ba pèlerin to féliciter ba section na ba poste na biso vraiment to remercier tata Nzambe to souhaiter que bana jeteki nyonso ya Nkamba na ba section na ba poste tous à l'ensemble na sengeli bango kosilisa mobu malamu kobanda pe mobu ya 2026 tokosala ya koleka nde tobatelaka mibeko bolimo misala ndenge bazosenga biso tokima masumu po masumu nde moto ezomisa biso nsima masumu nde moto ezokotisa bango baincompréhension mwa banini mais surtout oyo yali eluselemi toyaki foire te toyaki kermesse te mais toyaki kosambela kosala misala kopesa tata molimo santu maboko na kasa secret monsieur eza te eza kaka kotosa. Merci papa journaliste. Kamba oye. Nazali secrétaire ya AEGTK ya centre ya Lukala en même temps za secrétaire ya GTK Lukala mais étant que mwana naza pe na comité ya AEGTK ya mboka Lukala toza wana doye eta mwana GTK pona ko corriger na yepe lisusu eta mwana pona ko appuyer ba papa na biso ba corriger ba simba big rouge bien ba corriger ba voisin opération otondisa depo voisin ça nini apakata mbangu ameka lisusu te Mon ngai Joyce biso to uti na AEGTK ya Boma.
Bon, liloba na nga ezake na sepeli makasi na musala to sali et puis nazaka na esengo makasi aza lelo koloba te juste esengo makasi namona jeteki de ngamona jeteki ngamona aejeteki iyeta bon bandeko nyonso babotami na bajeteki ezake tozobenga babaya ebele mpo tokobakisa su korenforce su mosala yango kaka liloba na nzana mbote papa kombo na ngai mama Kinzembo wa Mwamba Charité naza vice-présidente ya AEGTK Boma. En tout cas, toza na esengo makasi vraiment, surtout biso AEGTK Boma parce que biso ne toza ba fondateur 5e année na biso yango. En tout cas, yango na tomati ebele, to memi pe biloko ebele po to sepesa nzambe na biso ce qui a sepelé biso tozui mapamboli. Yango tozo senga na bato nyonso ba obatikali sima. Ba mama na biso botinda bana na bino. Ba iya to tombola musala ekende liboso. Papa 2026 nzambe na biso papa sima kimaki anga na komisa biso na 2026 en tout cas mukolo ngo kozala ya koyinda vraiment fongolela biso kaka basusu de provenance. En tout cas ba continue biso ya jeteki ba papa na biso ba soutenir biso bana. Ba soutenir ba pesa pe ba communication na ba répétition na ba commune parce que bana ba ya ebele. Ce qui bana ba ya ebele musala tata nzambe etombwa mieke liboso. Ezali papa président professeur la ville de Kinshasa papa Mpanzu Lumbu leader ouais toye ko pesa maboko na ba papa na maman na biso parce que biso lisanga na biso ezali AEGTK Elaxike association les enfants de groupe théâtral Kimbangise nous toye ki poto pesa ba parents na biso maboko na mokolo ya lelo il y a le 24 décembre 2025. Oui, première année. Comme on sentait, c'est déjà 5 ans. Mais Bisson a vu de Kinshasa, c'est la première fois. Oui, Lilo Bezali Karake, bandeko na biso nyonso bazo comprendre vision te. Baya ba pesa maboko po ete papa mokonza bule aza na posa to puye ba parents na biso po ete nyonso wana ezaka rapport na stratégie ya Luselemi etongama pe ba parents na biso ba fongola mitema batika bana na bango baya ba pesa biso maboko po baza ebele ba musuku to baza ba kimbangise te mais papa aza na posa ta ba baza kimbangise te ba pesa maboko na sima ya ba parents na bango baza ba kimbangise na groupe théâtral kimbangise ngai naza flûtiste. Oui. Mais on est fiers de contribuer à notre. Oui, ma casse, parce que tout ça pour nous couper ça mon maboko. Somos flores, não estamos a aguentar. Muita alegria, corpo estamos doer, com muita alegria. A GTK finge bem de escolher esse grupo, de ser filha do GTK, grupo teatral quimbanguista. Ah, GTK, mamã, papá, escolhe, segue exemplo do GTK, segue exemplo do GTK. Não contamos. Depois, o mês de dezembro é um mês tão difícil, mas no GTK é um mês que não é difícil. Obrigado, GTK, oiê!
Oh jamais bakobeta biso te. Bayoki nja son. Nde bazani na baza bana. Bon biso toti la Congo Brazzaville. Papa, ebele bakado nga uti kotika kuna. Na memi couleur, makayabu, fufu, kwanga, na uti Angola. Na uti Luanda. Papa, na domo ya kule na hogolo. Papa, Merci beaucoup. Comme on a un papa Ricoeur qui s'y loue de sentiment. Nazali président provincial, il y a Aïe, j'étais Congo central. Vraiment, Toye Makasi. Tolobakango Ernyoso. Kozala mwana ya Bilombe et Sengeli Ozala Elombe. J'étais qui Tozali Bilombe. Toye par Fox. Kolakisa ete biso Tozali Bilombe. Tosengi na balaki na biso. Ya même qui. ASC de qui. ASC qui. Pour l'année, ici, merci mingi. Bon poli. Année prochaine, bon préparé. Mais boye bango ke. Ate boye. Biso ya suka. Tu toujours corriger. Est-ce que oye? Oye. Mon père, ma mère sont mes parents. Biso bana les akash. J'étais Kinchil Junior. Mbote papa. Ngai comme on a ngai papa généré. Dikasi loi. Nazali moko na kati ya Jeteki Nchili. Oh bozali komona ezali Jeteki Junior, les akash ya Nchili. Na tina ya fête nanga to bongisa ki pa na défilé na biso. Yango ba moni bozo komona ba kiti. Ba brosi. Chini banga. Balobi ya bangisa rafoko bangisa. Ya ngwana to siki kongo na komba tata moko. Anime. Tomatina Kamba, le 24 décembre.
ngai nazali mama première vice-présidente ya jeteki banda lungwa yango wana toyaki awa na kati ya nkamba mpo na ntina bobengami makasi oyo papa Simon Kimbangu Kiangani abengaka biso tomata ebele mpo tokopesa ye maboko yango toyaki awa bomoi ndenge nkamba eza ya kotonda bato ebele totondi tomati ebele tosepelisi papa Molimo Santu ndenge azosengela biso antuka topesi ye tozosala sikoyo toza sikoyo na efila bakado tala esengo ndenge eleki jeteki ye koya papa yango makasi biso bana komi ya Matadi mvuzi komi de mvuzi komi de la référence biso bana komi de mvuzi bana Matadi toza na esengo mingi papa alobi ke toza kaka na place biso ya liboso toza kaka bayaya ata dirigeant ye ata dirigeant asali masa ezali ba œuvre ya coach na biso papa Rifaki Silu. Voilà, yangoyo. Centrale précisément na direction provinciale ville de Matadi. Pour na milulu na biso le 24 décembre. Solo biso tozali sima ya tata Molimo Santu. Yango toyei kopesa ye maboko na misala pe bolesi nkamba. Papa tokanisaki bambuta tango azoko ya na etonga tata Nzambe mwana joana parce que tozali na saison ya mbula esengeli mo par soleil ezala pona ezipa ye apola te akoma bieti na ndako oyo 7e tour papa 7e tour ya bakado tozokende lisusu papa betuke na kiese na kumonte na kati ya nkamba Yerusalemu. Voilà. Yandi mosi papa Simon Kimbangu Kiangani tata Nzambi metuba beto bana teke. Donc mwana teke yani ke zibulaka njila papa. Nyebeza bana beto ba mama mwana teke ke zabaka kuyeba di beni. Yani ke pesaka kiese na maleki nyoso ke langa na mani. Donc beto bana jeteki Matadi na kati ya Bakongo. Papa metuba beto kwa ni fin. Bana papa rife. Beto bana papa rife. Mais beto ko? Beto yayi. Papa rife ni kele coach na beto. Como centrale Mvimba, yandi mutukele coach. Kilima na resultat. Bana papa rife. Bafliki bango baza mibali na biso. To bayana bango baza na problème te. Mais na ba voisin, bakota na ndako Yale. Même appareil à ma cité fait. Voilà les grands journalistes ensemble sana ye. Papa Zuzi ensemble sana ye. Sukani hawa mama sukani hawa manya sura kati kwa la grande po. Oh Lukaka makambo. Kimatumbo la rayeta sera tumbo. Kota mbangu. Anaxe ko lingomba. Depo kuna samedi to koti. Ah mama, wana nikamba ko lobate. Muito kila kati. Sebo la kati na go. Mama Lila bota la pote. Vote papa. Papa tozane esengo makasi.
JTK anyati na 2025 champion de champion elobami na munoko yawe nzambe na biso ye moko premier na lingomba mobimba 2025 eza JTK tosanzisi badepo papa journaliste badepo esanzi bisika otia biloko eza te JTK asali makambo oyo nano esalema te nzambe na biso alobi boza kaka na place na bino wana papa biso toza lisusu bato ba 100% te toza lisusu bato ba 10 sur 10 te toza na biso ba lauréat ya année na ba année donc ba 10 sur 10 ba 100% babomelango ba voisin na ba voisine donc nde omoni biso boye esengweleki Bukama oyo ezali 13e tour tozoleka basaka loso basaka ya semoule babeshe bachapeau donc moi ezali te yango toye na papa paster na biso yeyo aloba mpe ndenge moni Mbote papa journaliste ngai nazali bongo pasteur communal ya grande commune de référence ya Bukama, commune de référence de Bukama, commune ya papa Kulutu. Yango wana ndenge toyokaka na kala zone maire inkolobake zone de référence na tango kala. Donc commune de référence esika nzambe tata kisoloke la vanda esika atiaki makolo na ye atika elembo yango wana oyoki ka résumé ezaka nzembo Bukama salongo alinga mosala donc secret yango wana secret papa Kulutu atikela bango alobi mosala soki bosali mosala nga nazongi na kati na bino basali papa likamba kokama ponga na komika alobi na komika alobi na Bukama me na kamwe ke JTK Bukama basali 10 tours Bukama oye basali 10 tours ya passage na biloko 10 tours s'il vous plaît je déclare 10 tours ya passage na biloko alors epesinga esengo po biso ba pasteur to yaka epa ya bato mosala ya nzambe elukaka bato elukaka pembo bon siko tango na komi na kuti bato balingi mosala ngai pe na kotaka te bana Bukama oye merci beaucoup Merci papa journaliste, comme la maman Koutoma Christine Kalonga, nazali conseillère na direction générale, naza maman révérende. Papa, on a za ko discuter de cette année. Eza penza ya ko botama, eza na kati ya makila na biso. Omoni bato liboso, o ba kuta ki po ba kendela ki nzambe pona ko kabeleza ki biso. Et puis tant to komi kuna, nda pesi biso sango ete to komi libre. Tozwi mikanda pona kosambela tosala na biso ndenge tolingi pona kokumisa nzambe yango moni eloko wana etikala na kati na biso bana JTK donc noyo wana nde panzanaki mokili mobimba le baye bapesi ba pigeon abi bomoni esika ba pigeon ezokende ata lingomba na le comité JTK ezalaka au moins 6 personnes 10 basali JTK après lingomba ekoya papa pona kokaba même biso mo ezolekela biso tolobi non c'est trop donc eleki
bacommune nyonso donc basection bazoleka 12 fois biloko eleki ebele esati ke bazobenga défilé 12 fois biloko eleki ebele nango so andakisa epai biso tozali nazali conseillère na direction générale na uti oloba biso moko bambuta topesaka bakateli biso biloko babwatisa miliki bamakayabu basache sucre wile nakena na kora central epai tozali bakateli biso baspageti wile kaka mutu moko oyo ozopesa biloko wana toleki kuna tokena baparoise kuna bakatelinga bamakayabu bacarton bakateli ngai baloso donc epesami na bato nyonso tu te eza na groupe mosusu papa journaliste bakokateleka eloko bisato abayela suki na moko koloba te ji epai mai epai o mbisi donc nazoyi biso ke même biso toloba non c'est une bénédiction totale donc eza kokaba moko eza ya koforce te donc yo soko force osuka na nzela yo kolanda no kokaba ya bayaya po papa lobi toza bana liboso baloreya mama papa bakisi su boza baloreya donc alobi bozali bana liboso boza bale premier et puis boza baloreya papa nzambe akumisi biso boko yo koloba nini bavoisin ata yo moko lobaka ozala moto ya mabe ozanga te papa lobaka ozala moto ya mabe mpo boyo yango demituka etelemi beyepesa oka bamapasi oka bajimele oka ndenge na bota bajimele merci papa journaliste ngai kombo nanga mama référente Tombokolo Jeannette Duki nazali mama conseillère générale na groupe ya GTK nazali pe chef de division oyo atali bamouvement social service na kati ya ville ya Kinshasa oyo ezokamama na ye moko papa pasteur Pumbalo Nzambo merci papa en tout cas liloba nazali vraiment na émotion ya makasi mpona kotala groupe ya GTK lokola kaka ye moko yawa alobi ete toza bana ya liboso mpo ete sango yango esika lingomba bapesaki biso ete tosambela na biso tokomi libre nde biso bato ya yambo tozwaki sango esika tozali bana ya liboso en tout cas makambo nyonso eza kaka ya liboso donc moto akoboya yango fazala kaka ndoki bien asokolaka bilamba ya bandoki parce que oyo ye moko yawa alobi okoboya yango ndenge nini toza bana ya liboso donc mwana ya liboso azosalaka makambo ya liboso baleki mpe bazolande kaka na nsima mpo te toza bana ya liboso soki otali bakado tokotisi lelo soki otali basection ndenge etravaille otali biso mpe bambuta ndenge totravaille moya koloba yango eza te donc yo moko ozomona ndenge ozozwa bilili ozomona ndenge biloko lelo eza deuxième journée ya défilé lobi tosalaki lelo mpe tocontinue kosala donc bakado ndenge esalami lelo ondima teke lobi topesaki donc depo yo moko okende kozwa otala lolenge nini topeseli yawe na biso mabonza ya fin de l'année donc bakimbeleke kolo bakutu te donc groupe oyo ndenge mo papa Diangenda alobaki kutima ke groupe oyo eza ya ye donc papa Diangenda kutima baki groupe oyo ezali ya ngai mbuta oyo likambo ezali boya epai na ngai donc yebani mpenza ete solo groupe ezali ya papa Diangenda kutima ye moko abongisaki groupe oyo mpe asalaki yango mpe atindaki yango ekende kopanzana mokili mobimba donc GTK incomparable GTK main morale GTK finale GTK baloria moya kolobeza te papa président osali kobeza tout papa président mama naza wa kingo kutu si ekangami po au 7e tour naza na ngalema naza na ngalema namemi madesu namemi farine namemi sucre namemi mai nalembi moye te mama donc toyebi te nzambe apamboli biso aneo nazoyeba te modele nini bo bane nyonso apambolaka me ya tour oyo nde tozocomprendre te ondeka asopeli biso bapamboli koleka donc tozosenga eleka lisusu en tout cas ezokamwisa ngai me tosepeli parce que toza bana liboso nzambe akumisama merci papa oye te bazwa baya basepelisa tata molimo mosantu oyo azali nzambe na biso tolingi makasi eza likambo ya nkamba ezalaki bokonti te basi boyeba okaka nzambe Thank you.
Et puis c'est Moulo Madine Nkamba. Voilà, donc il ne pas y avoir mon papa Fumambanza. Donc tu es d'abord au quotidien ici n'a pas Fumambanza quand on laisse le camp. Mon message n'a pas à Portugal, Banda le 24 décembre. Oh là, pas pour tous attaquer, pour ce mandat, on peut toujours pas venir pour ce representar. Já estamos a fazer grande trabalho aqui, todo mundo está estranhando. Estamos sempre a bombar para essa obra que nós começamos. Tenham mais força, ainda estamos aqui e preparamos bem dia 1 de março. Vamos ter muita visita. Obrigado. Obrigado eu.